Bonsoir maman apesa ntango eza ngai leki na yo mwana magloire nainasaki mwa video oyo naosepela mingi nasala bafere na mama apesa ntango eza malamu po osolaka bien relation ya Facebook emapela misu mosika misu ya bebisa yango olinga te kobebisa nayo po oza mama opesaka conseil ya malamu ebine na kozala na bato donc soki bazalaki lokola yo na meme na mokili pe mboka pe kobonga na grâce na yo oyebi kosola ozopesa ozoedike pe masi mais nakosepela tosala bafere wana yo osala malamu tandis que yoyebi bagene misu na kini bazobebisa vi na mwana makambo ozoba mais nasali constant oza na susi na ngai na mokili nabetaki oyebi na telefone ezalaki bato nyonso eza sur na telefone te mais oyeba kaka comme ya mopolo donc tala kaka susi na ngai ezali ke na travail na yo tosala ya mingi susu na nsima na yo na kosala ya mingi mpe mosusu nzambe nde asengeli tokutana ngai na po tosala relation oyo toza nango ti lelo eza lokola tozalaka deja mais nzambe nde asangisaka bato donc nakoloba vraiment togarde relation oyo po topesa pe lisolo na bato mosusu ndenge tobandi ndenge tosusa nzambe ebanda azala na biso na ebandeli pe ntina suka ya molongo na biso nayebi keno nzambe na bwato oyo bafleur ebele okende liboso mosano okende liboso oyo nyonso akoya komeka yo amona yo te sikete monguna azwa place ta kokota na bafleur nzambe nde mobati mais conseil na kopesa yo mama na ngai sara na ngai kotika nzambe na yo te nyonso osalaka ezalaki ya mabe ya malamu tia nzambe noka lepreuve lelo ozwi te peta nzambe na preuve tokozwa donc nzambe nde ayebi oyo oyaka liboso na biso oyo na nsima toyebi nzambe ayebi eti na biso aveni na biso ya lobi donc même na grâce na nde nzambe atindaki ke tokutana na liboso nanga mais nzambe azwa lokumu parce que oza na pasi oza mpe na susi ya bato nzambe akotika yo te mama sere na ngai nasepelaka na bainterview nosalaka nasepelaka ngo moso na vani otala ngo biano